oza fort eza bongo te so ozaka na makasi noka ya nzoto kaka bozalaka makasi bango bakomasi na préservatif bolimbisanga mpona parole oyo ebimi déjà bakomasi na préservatif me babosani mpe ke ya mafuta préservatif yani ebebisaka sexe ya mwasi. RDC News nani akoloba lisusu sitia solo eye yanangala xbas tolenga place RDC News place RDC News René Abiri le Macron pacificateur Sitelenda Sit Malamu s'abonner bazobanganga abonnez-vous massivement bientôt Kitamata Bana monde entier Bana Dar es Salaam Sitango Esieye Bana Guine Trace RDC News Bana Poto Information à source sans parti pris S'abonner Moutoua Kimate René Adiri Bazobanganga le défenseur de la presse Trace RDC News Basi Balala Ex-Bass Namona teo mutakutana na yo azanga kimia balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli basala yo confiance lelo yo bazange lokote yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai namona teo mutakutana na yo azanga kimia balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli basala yo confiance lelo yo bazange lokote yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai jali yawe jali yawe akausi pijoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te jali yawa jali yawa akausi pijoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te. La joie de vous savoir des très nombreux fidèles téléspectateurs en train de suivre la vôtre Aura Dimanche, la Cléopâtre de la presse congolaise. On va vite s'abonner toujours à Trace RDC News. Trace RDC News, yango nde makambo. Gros bisous na bino nyonso. Pourquoi pas dire un grand merci na René Abir osimbe na bongo lelo caméra. Pourquoi pas dire kapajika Abir na binga na ngai bongo. Pourquoi pas Eric Nzembela. Pourquoi pas aussi Tony Lutona Dio Bambo Tebele ba place vous allez vraiment tout ça bongo na espace ya Karine Mokonzi vraiment la baronne Mokonzi vraiment des gros bisous place aux allez. Nazanga monter na plateau nanga Naza na Deborah Kapinga, on est au fond là. Vous aurez né à Deborah Kapinga. Bonjour Deborah. Bonjour. Bonjour. Bien. Appréciation na yo pour notre bazolanda biso. Nazaka ana pona bango. Merci beaucoup. Deborah, tout ça vraiment donné toujours ensemble, donné du cœur avec vous. Tout ça vraiment pour Nabino, car Deborah lobby. Tout le bilan, tout le bilan dans nos jeunesse, il y a le lot. Ngana za jeune, Deborah za jeune. Yo pozo landa biso aux jeunes. Ce qui peut aux jeunes, te me aux alaka jeune, moi aider na yo pe ezo aux alaka kana biso. Aux ala jeune peu importe. Bengele biso pe ba o bazam pandi wana. Tolingi tout le bilan dans nos jeunesse, il y a biso ya le lot. Comment est-ce que jeunesse est ça détruit? Jeunesse na biso eza ya kobeba jusqu'à tel point
Donc okoki koimagine te bajeune bazokufa koleka mikolo donc bajeune bakomi kokufa koletika donc bapapa bakomi kokunda bajeune ya lelo baparent na biso banani bakokunda bango soki bango bakomi kokunda biso alors que parent ntango azobota mwana na bulke nazobota mwana mpo mwana nanga akundanga et non mpo nga nakunda mwana nga non bamaladi ezalaka mpo eatteindre na kala ezalaki mpo maladi ya prostate ezwa mutu il faut au moins azala na 50 ans et 50 ans mata mais lelo bajeune garçon bakoma na baprostate badiabète batuberculose bamaladi moko boye donc on ne peut pas imaginer donc bajeune na biso ya lelo donc bolekisi mayele donc tolekisi mayele na mitia nano na kati tolekisi mayele ekomi koleka donc toleki baparent mutu naza bona Deborah kandi nalobaki tozopartage idée na Deborah mpona yo vraiment ekoma nanu nini baparent na biso lelo bakoma kokunda biso na place biso tokunda baparent. Merci Ora pour la parole. Jeunesse à Lelo est vraiment détruit dans le niveau mort zéro. Premièrement parce que tout le monde est en na place na yete. Deuxièmement, tu comment qu'on penser qu'à autolingi. Comment? Oui. Pour nani. Yo jeune, donc vous êtes jeune. Au lieu que ça la vie oyo et qu'aucun n'a agi na yote. Toki no abandona biso mibali bandona biso mibali balingi kozwa vu na niveau mo bonazo yeba te omona ye mo nono aomi détruit amelaka bien abri turbo totangi o poto sel un peu marketing te meto tanga bakombo ouais munene on a bien on se non mais la bagene ba ça ça ba tiro oui ba ça ba tiro en plus ça a pas mbaté ba ça ça na banzete bo bazu banzete ba lapin ba nini pas aka bopeki ka bokundu wa nzoto ayo zo soki jeune fille boy azali connaît pour adhérer yebisanga on oza komi bongo to oza komi bebisa ozo okoumela na vie ngo ndengeni maboko milai pe lekio makoma bepe lekio ko détruire ba vie ba fia bato ko bebisa yo kasi to ngbat nyoto ba zolela makama be ma beso ilekio na vie yo kanisi ke osana via mulai ba fimo ba mo balinga ntinga linga mbali mo bozwa ngai ba temps ebele mbali mo boya umina ka donc yo ba mo pe ba koma na ba mo bitiata na ba masanga ba koma mimela yango na ti ezaka sondo ti masanga no sala fa koza fa eza bongo te so saka na makasi no ka nzoto kaka boza aka makasi so saka na makasi ndo zaka makasi u bakisa bilo mususu na kati pona nini ye fiyo na ndo tindo bakisa wana so lelo yo kwei na mbeto malade ko luka lisu mususu ti ko luka lisu mususu faut avoir conscience na ba vie na biso to le bela sur la vie parce que ngapi na sa jeune ora lelo na biso ba fille to komi ko lunga kwa envier to komi lo koso ya mbongo to komi ko kufa lo roi ba nyama pona nini lokwa na moni ora ndenga zaboye na sepela kinde ora lataki par exemple elle na sepende la baronne azalaka donc nga pia koma lo rola ye surtout yo lingo koma lo rola ye mususu ndenge ya zwelango yo yebite na ba pression wana ya ma vie wana yango nzo ma biso na ba makambo no tozomona kata jeunesse donc jeunesse na biso tozotambola kwa banyama po toyebi nzambe te toyebi nzambe te yango tozotambola kwa banyama tozokufa kwa banyama tokomo okikuta na batata mikolo wana bazana babana na bandaku mais arozwa mwana ya muninga akomisi esclave na yue baposa ba sentiment na banzoto on a pu en plus de voir la kati yote wana papa wana mukolo tanga ozwa yo wana azana bana na ye azotangisa bango na condition ya bien azotinda bango ba poto
bana na ye bazobala na condition ya bien ponga mo pe naza victime papa mo ya mukolo vraiment ata please je donc ya papa na nga musika apesa nga bambote mo weka bien to ka papa mo te papa baninga nzoka papa baninga ayela kuna babulu mususu moko mo sa ba jeter mbabilo mo bien te mengana bana na ito solaka bien so tali bane mikolo na ngai ya donc mikolo vraiment navandisi mama na yebisi mama ye tala papa oboye mama habite aza mokolo soki mpo oyebisi mwasi na ye tosololaka bien mwasi na ere okeyebisi ekosala bien te tosala nini yo tika kaka mais sa nini éviter so abengi na téléphone le roi déjà son numéro na yo so abengi na téléphone yeba nini nyonso nyonso c'est on a papa na otangisa bana bien bani ba otanga na bonne condition so tali bien na bana na ye mais on ne va pas détruire on a envie de mise histoire vraiment mon akuta na numéro papa na kuta zape le téléphone nga na pe na temps yotanga kombote bino pe ba parents tout le bilan pe ba parents yango ba papa wana pe o ba koma ko so bana ya baninga lokola biloko te peu importe muninga na yo azana mbongo ya ko élever mwana na yete ndenge yo bokola kabana na yo na ebité vraiment ora emi na mboka oyo tozali tona moki na monde entier ebi eloko ezo régner makasi lokwation soki tezate moi ba papa no to ba poussa na pembe na biso solo biyo za victime bongo na loba nini po ngai moko ntabenga nga na téléphone na yebati ayebisi nga yake sika bopesi boy na komesika ngo natala boy papa na nga kutu te plus que papa na nga tala munene mulai atikali ninde babote na munongo lokwa na zwi libabe na si papa soki ezalaki mwana mwasi olingi kotikala ni wana pe apropose mbongo mokie te eloko atieli yo motambo ti ayebi ke biso basi nde tobelekwa minute oyo tokóma koanviene tokabela ekóma ayebi ke mosu mibene so bagene na bakoka te mwana lata mwa talon na mikangisa mwa kangada di samedi fo na stafe na bacamarade oyebi vi yango nde ekóma na kini chaque samedi dimanche mwa weekend toke mwa kinkole toluwe mwa mutuka po biso no tozwi bakasi ensomba ya biso te tokóma kaka koluwe ntongo ayebi ke bavitese ya ge wana déjà mono so natandeli ye boye aopanzana me natali nga bi papa ozolinga apesa nga boye mosu amoni étoile na nga oyo kobénéficie mpa na nga ezala ebele mosusu ongo na ozo boye ekozala pe cercueil na nga oyo bavai na nga famille na nga epede po tozwaka baconscience na vie bapapa na bamama wana baye na bavi na biso mpona kodétruire liso biso en plus mingi nga nakondanaka baparent na biso baparent bolimbisanga so na limabe eza na mama mosusu aotinda mwana me papa kingani wana lokwa lekaleka boye na mutuka na ye yo pesaka ye kaba bonjour yo tobeta liso mama pekisaki eza mama miso batindaka mpo nga na mona yango ebele pesaka ye kaka mbote soki alingi olinga mbongo esani yo ya mwana nde tozwaka oyo toka nango besoin natindaki mama aotinda mwana me abosani ke bisika nini ozotinda mwana ye yo kasi lelo ata papa ngo so pa azwi yo to mama wana azwi yo jeune garçon jeune fille osano nini kalikile bana mosusu kolinga mpe biso bakende na biso bisika nini e contre des asso akabeli yo mbongo 2 jours 3 jours amoni nzoto ne mosusu koleka bambongo akabeli apres atiki so ekomi obenge aye biso rappelle moi après choix réunion nga mona obenga yo mosu obenge boye te me omoteke naza na famille na bana nga na mwasi na nga oderange nga bango mpe bazwaka no bana bango batinda no na poto wana oyo batinda bango na poto wana bazongosa bango no mpe ana kini pourkoi bakende obomba bana bango na poto mpona oya odétruire bana bato. C'est un peu ça vraiment, cher internaute. Et puis ça va passer. Et ça va vraiment passer. Comment la jeunesse n'a pas su elle est vraiment n'engue zo qui n'a pas kufa. N'engue toza détruit. Tokomi maudit na comment on a trop de
permets-moi ces mots-là. Trop de mitarala ya papa mikolo. Et puis le jeune garçon aussi, hein, il trouve ça normal. Soit la mère n'est pas embouée, mère n'est pas ça qui est mon touka, mère n'est pas ça qui est mon bon embouée. Banani? Ba mamouche. Ba jeune garçon bien papa mamouche et puis ba jeune fille bien papa papouche. Maka papa ose bien papouche, bien nga papouche bien papa ko bien nga papa te. Bien nga papa nga na papa no. Nga papouche. Ambenga nga mamouche. Oh kindo kite mama mkolo kwa yoboy. Okata sonto mana mwana o akoza apeko kono. Moti ka apeni bosone. Ouais kindo kite. T'es pas bon ils sont normal, ils sont normal or que c'est pas ça. N'indimite que soko moni maman moko bowe. Omoni maman moko bowe na mwana na yo ya 20 ans, maman moko ya 50 ou 60 ans. Na mwana ya 20 ans. Mitiana na place na ye, na ebite okata bilamba, okata na makasi. Okokangisa na ye, mais yo ozosala ngo. Na ebite ozolona nini na jeunesse ya lelo. En plus Déborah, tout le bilan biso pe ba jeune fille. Et puis que jeune fille ya lelo, jeune fille jeune garçon, ba koka su ko fana na mbali moko te. Ngana okanga fana na mbali moko te. Moko kandeni. Mako kandenge nini imo yebi jeunesse nga lelo ito betela ka ngolu solo te avant na mbali moko ndeni ayebi ke musu mobile ni wano alinga kana za ne eloko te abi musu za 5 po bakoma benga mibali makelemba 5 mito makelemba na ndenge ni sumi mito makelemba kasi basi bakoma benga mibali 5 mito makelemba ti na yebi ke 5 mito makelemba na ngana na gelo ndinga za so na kepa na ye pa gelo yaka niki mambonga ti Regain, ce n'est pas regain. Et pas regain des accords juste un bon on a vernis pour ne pas soigner n'angai. Okuna, akainiki mapona. Suki. Okuna pona bilamba. Okuna mo argent de poche. Siko tongu siko yo ozana ngote moi ça ko va na yo. Faut si pas. Ako elimino la mutu makelemba musu atikali pe na misato. Akukate. Sikoyo na ba jeune bisope ya mibali a la possibilité te ana besoin moi si si yango pe ketinda ke ko luka maman boye maman na pesa ke pe pasani est-ce que donc mais convenir ya na sima boranda compte na ngote que non peu importe na 5 minutes ma kelimba on a vu mesh on a vu osumbilanga yi crêpe on a osumbilanga lamba on a trobimana yi tant ozo bimana bango nyonso po oyo tant apeso mbongo ni pantalon aluka bimana po apeso ngo pambate oyo apeso mbongo na ye somba suki a bimana oyo ya pambate o wana apeso sa alinga te apeso mbongo ni ofele te po oza mwana mama na ye te ozo rendre compte nango te conséquences nango na sima. Bon, on va commencer on a préservatif pour limbisanga pour na parole ou bimi déjà. On va commencer on a préservatif. Mais ba bossa ni pe ka mafuta préservatif ya baby saka. Sexe moisi. Trop de mafuta capote wana et baby saka pe. Et monsieur singa kenda makolongo tena ta boti. Mais boti ne baby sayo. Le boza moisi okozwa libala. Okomina katanda kuna libala. Omoni mobali azoyoko lusu sentimate akomo luka ki ko tricher epende mona bandona bisa mibali tellement lui ko sala trop libanda boyka le lobali mwasi okomi le lobali mwasi okomi impuissant oka lusu ko satisfaire mwasi na yote poani trop de ko sala libanda ben convenir yaka monsieur madame semble le monde bali aussi bala mora bien aux obotate aussi moi bala mora bien makamu nous au marché sous souté mais par rapport de nos allées de bien convenir te yaka après les akati que tous il a té sida tous il a malade de belé ti yongote moi conseil mke pona bandeko bazola na biso surtout ba jeune en tout cas ce rosa na conseil okoki ko pesa au bengi et texto na yo et quoi apporter en plus conseil non pour la jeunesse parce que c'est pas bon
tant que mito makelemba wana oyebi ba esprit ya bato wana nyonso te oyo ozozwa ok o azan esprit ne o azan esprit ne o azan esprit ne yango mona ka lelo ofandi nzambe nanga nazobala te baninga ajekei aje ekokende tendenge nini tala ndenge ozoconduire vie na tala ndenge ozotambusa vie na yo vraiment est-ce qu'ils ont malamu au début le baki boso tozo nzambe la première place te donc faut nzambe non liboso nzambe na première place. On ne sait jamais tout le baka pour éviter donc des bras capina conseil na yo pour na ba public o ezolanda yo. Oui, conseil nangeza ka pona bandiko nanga basi pe mibali. Conseil nangeza to ebaka nzambe eloko eleki nzambe ba vi na biso ezati. Ande tozo tambola to tsaka nzambe na première position parce que yenda za solution makambo biso nyonso to. To landa de gauche à droite te. Tala no ba vi o yolandi. Et même wape comme je suis kani le lo suki wape en plus si tu on en bêta bando na biso bas na mibali to respecter mingi ba boti na biso po bangonde baza banzambe na biso ase lokola ya muzusu lelo papa za na ngote mama za na ngote okomo lesa famille okomo le roi chef ozo konza mama lo ba suti so lo ya nini ngo gangi ozo banga bisuba o bazali boso note eza bongo ti mwana lukaka bénédiction papa boti na ye bénédiction de yango wana eza batata lelo o bozo kende poto lelo ok poto sa bénédiction ba parents na yo makamune zo simba te point papa tsaki o loboko te bénédiction solo eza repa nzambe yango nde bénédiction donc conseil nanga suka yango wana ici. Ok, merci beaucoup bambote pona bande ko bazolanda yo. Oui bambote ko zanga te mbote nanga liboso na pesi na trésor nzengo des frères d'ici. On a passé na double standard bastek depuis France. On a passé na Diogo Mbala international. Pambote na belé. On a passé na Roi Landrine. Pambote na belé. Donc, bien on est tout petit gal pambote na belé nga nomi. Double standard basket bon pambote na yo yango na ba gros bisous ba place vous allez vraiment na bossa na kiote. Merci beaucoup na René Ebir babito pesa toujours nzambe eza ba parents na biso ese. Donc mon parents nyoso abotaka mwana po mwana asunga elobi. C'est pas dit que so yo sunga ba parents de okoma soki peni ni ba merci na bino nyoso partout vous allez kebele pour na kolanda biso. Des gros bisous à vous. On se retrouve à la prochaine. Merci.